Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à la heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder partout dans le monde entier, là où vous êtes. Et c'est bien moi, votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré de Dieu, comme je vous dis. Et puis je répète, appelle-moi Mister Tokos Petit Mekoston de Tskarna Film à Kuntakite. Donc là, je dis encore un grand merci à toute l'équipe technique qui est là avec nous à travers ces très belles émissions, comme dit Verdict, aimons-nous réellement vivants. Donc là, je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle Jean Tubobo, c'est lui le patron de cette chaîne Eco RDC. Donc restez toujours branchés et puis scotchés en ces moments. Et je dis aussi merci infiniment à tous mes partenaires. Là où vous êtes en train de me regarder, je vous dis un grand merci. J'ai dit un grand merci à Willy Moucheni, pourquoi pas de dire encore un grand merci à Eric Mandala. J'ai dit un grand merci à Sandra Mouilou de Jésus. Vous êtes vraiment nombreux. Donc voilà. Et comme je vous avais dit, aujourd'hui, c'est le mercredi. Vini Mbouya est là dans la commune de Yolo, si je ne me trompe pas, dans la commune de Kalamou, précisément dans les quartiers Yolo. Je suis venu rendre visite à une artiste, celle qu'on appelle Mama Makila. Là, Nabi Keboza vraiment belé. Boyebi Mama Makila et puis Boyebi Nini Oye Asala na Katia Mboka Congo. Je ne peux pas aller directement sans pourtant me présenter ici dans l'Eco RDC. Je suis Vini Mbouya, je sais que vous êtes vraiment nombreux. Boyebi Ngebele, na chaîne Ebele Onatamboli. Et s'il ne faut pas citer les noms, chaîne Tunaleki, Boyebi. Et maintenant, là, je suis le Kolamona Abotami Sikanakatia Eco RDC. Et na recevez là beaucoup plus na batutu bolingaranga. Ici, tout botalanga, tout s'abonner massivement à Eco RDC. Et parce que il y a un nouveau numéro ici, hein. Il y a un nouveau numéro. On est là, juste on va essayer quand même d'apporter quelque chose de bien ici dans l'Eco RDC. En tout cas, merci à vous. On est là avec Mama Makila. Bonjour maman. Bonjour papa. Ngakombolanga Vini Mbouya. Yo moko yo solo biko mudanga Mama Makila ngayo mama na bino na butsana kate. Bo butsana kangate. Buzana ko mudanga na munoko na bino mikolo nyonso papa na ngai. Na sipeli mingi ko mona bino ndembo yele ngai. Impression na yo ezani ni pa ya bato tu bota la biso siko donc okoki koloba nini na bandeko tu bota la biso na siko. Mutu nyonso azotala ngai na minute oyo nga mama na bino na sala AVC mbula mobimbe ekoki natambulaka bien te navanda na ndako santo oyo naza nango soki bongo ndenge ezongi lelo mwana oyo naza na ye atikaka nga te nalala na ye nalamuka na ye atikaka nga te mwana na ngai akangaka suki na ye mama okokolala nzala te mela atati nalamba ta matembele olia naboyaka te nyonso akopesanga na kolia na ngai nakomi moto ya barégime. Depuis osali AVC to posala AVC les yeux déjà combien de années? Bon, le 14 novembre ya mbula okuna ndina salaka AVC lelo na kusimbula mobimbe na inane mbula mobimbe seko natambulaka bien te naleka na bagine natambula na komi omeka kotambula lokola bebe azomeka kotambula sika natambulaka malamu mpenza te nakoko bima na balabala mwa moke nazongi mpo nakoma na porta ndako mokongo eboyi makolo eboyi na sengi ataki ti navandi quelque part de na pas na estimé na ekokota na ndako. Est-ce que Mama Makila to meganan koyeba mo moke parce que le binango Verdict, cette émission c'est l'émission Aimons-nous réellement vivants. Là je salue en passant notre président donc Fiston Mafinga Saïsaï pona idée donc voilà et relation news ala ranango to pose ala ranango na bande comme ce artiste comme parce que ça fait déjà une année au Yozana avait ce tambolate. Est-ce qu'il y a au moins de visites et na comment aide aussi na bande ko na yo ba comédien o ba yebi ke yo bela? Bon, nakishasa na tikala komona muntu te muntu na mona kaka mama pembele muntu atindela quelque chose de pas mal pango na yebite mama kila sala AVC na mona kaka pese nga mbongo mama kila mela tati ma pembele muntu atindela yo mais nakishasa na tikala komona muntu asunga ngate. À l'époque yo bando sa théâtre na banani na bando sa théâtre na Dadidi Kambala na batasala bamira sazali suna kishasa te akoma na Luanda ba Mugondo bo na ba nzondinga na sala ba bidibidi satula na zaki na groupe satula
C'est tout le monde a formé. Je suis sûr qu'à travers cette émission, parce que c'est un président au solar à chaque temps, est-ce que vous pouvez lancer un message moi il y a format azaliona AVC et puis il y a quand même na poto et pas puis moi quelque chose que comment on a pour na aide na yo et puis bateau tu yo tangi ba combo déjà so me ko benga bon ba téléphone qui aux maladie tout et tout papa nanga ba yebi ba musu ba yaka ko sel ba gag na bangwa mais na benga ba musu dale to zo ya tile na tikalo ko na muntu te tito na bata sala basala ka ba gag na bango kakawa bayaka Mariano na bengi ko na muntu zele mama to zo ya ko kende ba bimi ba ke libela na tikalo ko na muntu te bona ko forcer muntu te o ya ko linganga ya ko ya talinga na ko sepele o ya boyinga Président Siatoula Talayo, tu peux lancer un message au groupe un message moko. Président Siatoula, nga mama na yo, na sala no mingi yo muto forma ngai. Lelo soko tikinga boy. Eza soni pona yo. Po mutu nyo suto alobela ka Siatoula zala na kishasa. Akipe yote, me oya soko 3 fois. Na tikala ko mona yote na ba matanga. Na tikala ko mona yote. Me ndengo zo mona nga boy nga mama na yo na komi na suka. Na komi na suka kanisa ngai ta na musala moko na sala na yo muto forma ngai soko zo tikanga boy eza passe. Merci Maman Makila, fidèle internaute, vous comprendre que ça fait vraiment mal, c'est pas bien ici. Moi aussi je dis quelque chose à notre président Siatoul. Je sais que tu es un homme bien et quand je parle souvent avec toi tu me dis des choses bien. Mais je serais quand même content si tu as essayé quand même de faire quelque chose chez notre maman. Et au salabiso bien. Parce que tant aux a toujours vivant, photo sungalaka. Mais à teketo bimsabambongo, ce qui est là, mutu aza li susute. Et je dis aussi à président Fiston Saïsaï Mafinga, voilà, notre maman est là. S'il faut apporter quelque chose pour elle et que ça l'aille vraiment bien. Et pourquoi pas aux autres moi likanisi, il y a ko benga lelo parce que lelo na théâtre comment l'association est belée. Tozo mona ba tokanisa tozo mona ba comment ANTPC si je ne me trompe pas au président Massou Mozali lelo leader au sali atamo ba efforter luka ko contacter hein utinga tabana ba mona ta président Massou ba mona ta bande ko ba JP Masamba ya tokanisa fondation tokanisa ayaka tia Masamba ayaka kutalanga yao lera utaka Afrique du Sud ayaka kutalanga tikilaka mwa muke azaki nango mama tikela komelati bo lera za abengisa batu nyonso kuna na terrain na kapesanga saka semul mwa mbongo a transforme mama zonga ndako mais na ya kutala tilelo na tikela komona ile société bo masumu atina message oya zomo na ngai ayebisa président na beli ata yebinga na boete ata na ba film na sala akanisanga ata na ba film wana na sala ba film musu na secret bato musu na lilisa bato ba musu ba seka menza ba sunga ngai sai yebinga bien mais esika zali nzamba sima mutema na akanisanga mama na ye atikanga boete esika zali mutema na pela moto aya kutalanga mama na ye bozotikanga bonete na zanga bato azana bato te nana kishasa na ebani makasi izo pesanga pasi musale na sale pona Congo eza musale munene pona muntu nyonso to. C'est un peu choquant fidèle internaute donc vous comprendre que oyo lingi basala ote ko sala pe moninga te biso bandeko tu bozotala biso ba comédien ba mécène ba producteur yo mutu ebi ki Maman Makila a joué na film na yo pe asala ke ozo ba vie pe asepelisa mitema ya batu à travers musala za nango na film na yo tona eloko no moko boye. Faut d'abord savoir quelque chose que oya sala c'est l'œuvre de l'esprit. Elle est malade. Pourquoi pas apporter quelque chose de bien dans sa vie? Tous la rare lelo to sala ba cotisation celui de leur koufi c'est pas bien. To fungola mitema aimons-nous réellement vivants to simbana main dans la main pour que Maramuteuse alla bien. Maman Makila, maintenant tu vis comment? Ça fait une année. Ozo liandenge nini yoza maladie. Est-ce que ezo les grands ndenge nini? Papa nanga lokuteza mabe. So bato poto ba yebi nga bien te. Bele na sina kufa.
oyo aza na mwa 50 atindeli oyo aza na sa atindeli yo nde nazovivre kutu ndako ya bato nakuti banyongo mwaye naloba eza te mwana mwasi oyo alimbisinga mpo te tokoma lokola famille na banyongo ebele na ndako ya bato efutamaka te atali amoni mwaye ya kosala eza te lera ngai nazalaki bia na banda kofuta ye me lelo oyo nakota banyongo azotalanga boye soki tokomisuka sanza mama olobi nini ngai nakoloba nini mama natambolaka lisusu te nakosalaka mpe mosala lisusu te soki nasalaka bele nafutaka ye me naa na eloko te omona aleki na ye akei ndenge mwana mwasi wana azolekeleka awa aza motu na nzambe nzambe apambola misitala na ye makambo na ye nyonso ekende liboso maboko ya clémentine ekauka te asimba ebele asimba nzete akao amona bakoko na ye amona bakokololo na ye mpo azaka na likambo na mutu te clémentine alalelanga na se na hôpital aye kosukolanga na hôpital biloko akolela ezolonga na maboko ya clémentine azoya kotikilanga na hôpital me mutu andenge oyo nakoya kobosana ndenge nini ndako nalalaka ye moko moto apesanga alobi lala mama nakotika yo te kotiaka susi mingi te akanisaka ngai mpona ateyaka ngai mingi mama kokanisaka mingi te natiki yo te. Merci maman. Donc ndenge kaka nazo continue koyebisa bino ke eza pasi mingi donc bamama mitema malamu nabiki boze ebele bamama lokola bamama Bijou Ngefa mama présidente ya fondation Bijou Ngefa Ozana Motema Munene, tu vois, maman est là. Essaye quand même de faire quelque chose de bien pour elle. Maman Olive Lembe, OLK. Nabi ki oza maman sociale. Osunga kabato linga komo na te batu balela. Na ota lozo salisa ba comédien belé. Dernièrement ozala kina ser na biso epela. Ozo salisa batu belé. Voilà, notre maman est là. Maman, ezana maman moko a ota la aussi elle s'appelle maman Olive Lembe. Est-ce que vous avez dit que vous avez bon, papa nangai, na maman Olive, na mwana makambo asalaka ya minene. Atikanga te aya kusunga nga mama na ye. Ala nanga na ba filo mususu na sala, ekopesa epasi. Nde nazela na pasi mama nanga na tambula lisusu te. Nakoba camarade akiti. Mama ya kusunga nga mama na yo. Nakomi na suka nazana muntu kusunga nga te. Ya nanga bana kusunga nga sa kufa. Mwana nga bana kusunga nga sa kufa. Bona tikala kana oyo ya suko oyo. Bona kusuka na kusala ndenge nini. Ye na muntu azosunga ngai. So bato apoto batindi ya sungi ngai. Me nzamba pambulo mama na ngai sika ozali. Nzamba sima motema na oyo akotala nga mama na yo. Nazo souffrir mama na ngai. Nazo souffrir. Est-ce que vous avez un numéro de façon moko bato bakoyi kozwela yo juste pour la visite ba kotala ou bien contribution na quelque chose? Bo ba numéro ezali nango. Fani azali wana ko pesa bina numéro. Faila ya ko pesa numéro. Voilà. Tosungana aimons-nous réellement vivants. Et ça la bien. Donc voilà. Là je dis aussi un grand merci à la personne que je suis sur place avec. Elle est là comme notre accompagnatrice. Je ne peux pas oublier ou je ne peux pas manquer hein, pour qu'elle n'a cité même Nonaye. Elle est là. Elle s'appelle Mamisa Chama. Je te dis un grand bisou. Voilà, à ma gauche, je suis avec une dame. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Vini Mbouya. Afani Nguizane. Et ça va bien? D'accord. Tout ça, juste un aposa, il y a contact au Batbakoui Kozuela. Maman, avant tout d'abord, je peux savoir Susanna n'est pas naïe. Là, moi, je suis Souka. Ok. Moi, je suis Souka Fanny. Est-ce que déjà? C'est qu'on contacte un peu, te belé pour la maladie de maman. Toluba, si Toluba, ben mission peut belé déjà. Toluba. Le quoi maman livre talo sikoyo na un bon papa Jean Tubobois. Tu peux dire quoi pour Nabango? Tout ce qui est maman na papa tout ce qui est bino boya kosunga maman makila a vraiment la passe. Surtout quand moi j'entends ma colonne bon mon vimbi atambola ne souté. Atambola rali souté li papa route na makola ta sandale ko tarate. A peine passe. Tu donnes le numéro? Numéro nanga eza 080 090 340 34 14 090 340 34 14. Merci Fanny, merci. On est là. Donc merci maman. Nzambe azalanayo. Biso petro lembate toujours koya kota la yo. Et le koloza maladie, moi le bara trop, c'est pas bien. Donc là je suis la verdict. Bonjour
Mamissa, bonjour Mamissa. Bonjour Vini. On est là chez Maman Makila. Ton impression d'abord par rapport à notre visite d'aujourd'hui? Oui, vraiment, en tout cas, et puis pas si vraiment, parce que là, il y a la deuxième fois que je suis la maman. La casse qui peut être en cours de changement, la monnaie changement, il y a pas si ils souffrir, malgré l'effort, il y a Fanny, parce que la minute où maman a le bango, donc Fanny me ça l'effort, que le tout le monde a maman Makila, na moi santé au coutier. En tout cas, merci à Fanny. Parce que elle a bien soigné à maman malgré les difficultés zali. Bon, et là quand on koloba, biso pe toye na part ya papa Jean Thibault tu vois ba na compte ya ko RDC toye na aide ya papa patali a maman mi kolebele bo beta na autour maman ndenge nini. Depuis c'est que maman azaka ka bien te. Ndalo baki bon na part na ye eta que maman eta que moi na a tindi biso toya na quelque chose qu'offrir en pas à maman pour na état azana ngwana ezo senga afaliara bien famille ratina tongo pour sanzo makasi bon na ebité évolution ba kisi na yeso ki ezandenge mais na part na biso to eli mama sac à loso sac à semoule bidon huile linzanza miliki yango to ekotiki la maman na biso pour aider par rapport ya santé na ye atambongo ezate na ebike loso akosala ngo ache sukala ache miliki ya olia. Même si Fanny pas comme même si elle est à l'état qu'on l'a mis là. Il y a une question, bah te belé sur quoi bah qu'on s'est posé la question. Au lobby déjà que c'est la deuxième fois, c'est que la première fois au yaka toujours topé boyaka toujours na ba aide ya boyer, ou la deuxième fois mais s'il faut savoir Jean Thibault bona maman basant la relation ni. Donc Jean Thibault bona maman basant la relation mon côté zara ke moi na et ça la qui passe na état au poyer pe azana poto. Herba qui ko filmer maman et ta moni la qui maman et puis ndenge maman zali la qui ça la qui passe et ça la qui passe na la première émission on peut maman batu et ça la batu belé passi bastona qui maman miso ba promettra pe maman ba pesa pété ba promettra pe ka ici la bon de siko kara balobi azara maman era vandi moté metinde anata nanu maman langa ko sunga mutu eki ko lobateka ke mutu na fois za maman botio. Parce que Jean Thibault na maman bazana na relation mon côté ça moi et puis atala maman a sepelisa ye na ba biloko ya sala azana kaka muto yo asunga bato yo bazana passe ya raté que lelo muta kufi pour ara ko pesa contribution to aider muto era azana bomoyi to sunga na to zana bomoyi to zo monana yango atinda chaque fois ba contribution yango pe tout to ye lisusu na biloko na biso kotiki la maman. Et tant que une star si je peux dire qu'est-ce que tu peux dire? Nabande comme Sousso bazota la biso artiste comédien. Oba lingara to sala ba kermesse na ba matanga. Mais na ba moment bo ba mona na raté. Oba lingara to la kisa na ndenge ni to zaila ramela ba moment bo ba mona na raté. Qu'est-ce que tu peux dire à eux? Elo kana koloba. Rienga koute sala nga passe ko ka nouvelle à sangwaliwa. En tout cas ce na ka matanga ezaka rapoto monde sama na tangwa passe. Tant autre que là qui ça ba sentiment ba plaisir na bisa tant autre zo mona na envie et ça moment oyo la qui ça ke na sunga mutu boye na salisa ndeko na bo soki naza na wata même visite parce que maman aza collègue na biso aza maman na nga aza collègue parce que musala moko nga naza na ngo yepe maman asali a sepeli samboka batu batala ye lelo condition lelo soki komelie ya pasi ezate kikolo ba qu'il faut éviter soit cause la musique même visite et puis ça rabat espoir à vie parce que soit abandonné azomona za abandonné par tout le monde donc azomona inutile na société azomona do awi mona pamba il y a des fois bablo monsieur ça la rabat souci na moté mezo ba sa maladie belé conseil était que artiste comédien actrice comédienne na kika ko loba na bande konanga total na ba moment oyo to yeba na ba santé si ba sala ba lisanga wana bato salisa bato kanta ANTP wana basala eza poto yeba na ba eta to yeba na ba vie na biso o azandenge ndeko azu problème to ke kotal lisungi et tout consort et lokankolo ba yango total na ba moment oyo to laksa na ba affection pe bolingo ngo to zala nango na ba moment oto zela te kende ko moka kufa po lobito ke kosala tapage lobito ke kosala soki na laksa soki pe nini soki pe na nini non. Bien sûr maman Olive lelo comment ko soutenir biso ba comédien mais entre nous tous à la peine à bolingo bo moko
parce que bolingo eleki nyonso mama yayaka ni kaka so qui passe à sungi ake mais entre nous est-ce que bolingo ezali non je ne pense pas ceux qui bolingo ezalaki tout ça la bolingo te kaka pona biso bata banzonzingi soit non te sanga maladi ya mama epanzana kala bato ebeli bazobia ba mama nzita nga na kende te pa mama nzita na matati pa mama nzita na kende otala mama nzita ba mama ebeli ata mama ote kokufa mama na biso nani kombo ekimi mama ewaso ezaka soto kisanga matanga mutakufi nde to bimina moma wana basalo ka ba mama na biso po babo ata baboti biso te kaza mama za na bano ba lokola biso to laksa bolingo pe bana bango ba omona ke mama salaka musala na etala bandeko na ye ba pe na suivi ba yaka kotala bolingo eza yango nyongwana ka bolingo to so senga to za na biso ba comédien bolingo kaka. Merci, j'ai ressenti quelque chose dans Ozoloba, ça m'a vraiment touché. Et Ngapé a relancé toujours message, je n'ai pas président tout y a association, bien ba fondation. Je commencerai d'abord à notre président de la ANTPC, il s'appelle le président Masumo. Président Masumo, l'ANTPC c'est une association où ils allaient s'occuper de Marambutu, où ils allaient ba artistes, comédiens si je peux dire. Et tout ça nous mis sous l'école maman Makila. Tout ça mis sous Tomeka Koyedeye. Et je dis aussi un grand merci à le célèbre, un très bon papa, Jean Tubobois, pour cette initiative. Ne se baisse pas, Kolembate, sois toujours fort. Le bon Dieu va continuer toujours à faire des grandes choses pour ta vie. Et maman, je pense que toujours que nous avons malembe dans cette émission, est-ce que vous avez dit que vous avez dit Oya Tinda Rabiso. Topo atini biso totala na kombo ya Jean Tubobois. Tubobois nangai papa nanga nzamba pambola yo. Mistano ekende liboso. Baboko no eka okate ozo ebele ndengo sungenga sunga pe ba mususu. Zama kutika yote. Oyo zamba la liboso to zamba la mibale obie misato. Oyo sungenga boy. Kutika nga mama no te. Mama no nakomi na pasi. Nakomi na suka. Tant que la moto est là, il y a des gens qui sont là. Les gens qui sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Tant que tu es là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Les gens qui sont là, ils sont là. Maman na yo. Na ba onyo sebezo landa ngai. Batika nga boite. Oka sete mama kila zota mola abo ko tourner te. Oya zana film na ya sikanga nazali. Tale apesi nga ide to tourner na biso. Na ko sel film wane ko kende nango. Bato ko sepele nango kaka. Ngana na likamu susute. Na pesi bino nyoso tumbote. Merci maman et je dis aussi merci à Papi Mpouitou. Papi Mpouitou, un homme bien. Motemo Nzamba Pesayo. Salango Pelisou, c'est pas maman. Et on s'ala bien. Mamissa, on est presque à la fin. Et d'abord, question de curiosité. Difficulté ni beaucoup tananango. Tant bolugara, bo s'organiser ou bien bo rendre ba visite na ba bateau tout baza ba maladie, to na ba bateau tout bazo souffrir. Difficulté ni beaucoup tananango. Bon, par rapport à la finance, tout par rapport à... En tout, en général, la difficulté est beaucoup dans la finance, ou bien qu'on ait la moto place à Fandi, la difficulté est beaucoup dans Bon, la difficulté, ça l'a raté parce que bon, tu as toujours et papa et mon co Jean Thibault. Des appels sarambon on a difficulté cause à peut-être beaux tous amis na prendre adresse pour net ba maman la biso ba maman net ya kala kala na ko retrouver bango za facilité mutu muso ko benga yazo boya ne ko laksa bino muso a habiter peut-être bozo qui ne peut bo aider bozo ke bo rendre visite bo ye ba peta na eta ke artiste abunga na millier to ye ba problème ni komela ye pour na eko RDC to sala ngo mingi to sala même ba visite ba via ba star kolan to sala to sala ba surprise yo ozana oyebi yango to kutana kana ba difficulté pour na ko contacter bango mingi ezaka pas nguluka numéro luka adresse faut que kotambola faut que luka mutu boye donc difficulté za la ka pour na ko retrouver bango des arapas neti mama na yaka nga amelo ko salenga na bosa na mukie karande na zo ibate avenue to owana de na ekiko zo mbala mona facilité numéro ya mona maman de na komela pesinga explication et puis et ko sala ke verdict pe akanga ki adresse ndeto ya kimbala moko bon
mbote nanga na émission ya lelo mot de la fin na opesa mbote nazo interpeller mingi ba mama oyo ba soutenaka mamisa na olakisa bino mama Makila aza mama nayebi ke bozami te mama lam mama Babi Njoli tantine Babi Njoli motema malamu mwasi moko malamu na kati ya Bruxelles na muziki nyonso ya muziki la joie mama na biso yeyo mama Makila aza na ba difficulté aza na besoin lisungi basunga kaka te mama amonisi yo moi mama nyonso aza mama lipamboli ya mwana epa mama en tout cas nayebi te nzambe astopaka ngo jamais ntango biso topambola ye ere tobimisa maloba banzela na biso ezala ya kopamba mama mami ya bende na Paris mama Makila yeyo lisungi na yo un plus ekosala ye bien puis maloba na ye ekoaportele yo makambo ebele na mami Chomonia mwasi moko malamu mami Chomonia mwasi ya coccinelle monia na France mama Olive Ombia napesi yo mbote siko ozali na Paris napesi mbote na ngai na Biladi oyo aza mama Domaze bato nyonso mama Emel na Londres mama Yula Carte na Londres Blandine Omari na Londres Nikrete Landu na Londres émission on nayebi ke bolandaka ngo Jires Mabiala na Londres nayebi ke bokolanda ngo papa Debs Kinsala papa social yo sungaka na oka kokipaka te tout yo kutozaka allergique nayebi ke émission okolanda nayebi ke émission koleka na persité nayebi ke mama kobenga biso ba mwana nga merci numéro ya Fanny yango wana PC à tout moment bo contacter Fanny azaka na mama R nyonso Fanny azana facilité à kopesa bino ba nouvelle nyonso. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Mamisa, et puis merci à l'équipe technique. Donc voilà, avant d'abord que je puisse mettre fin à cette émission, je dois appeler encore la fille. Elle s'appelle Fanny. Fanny, est-ce que vous pouvez rappeler le numéro? Numéro, pardon. C'est bon, bon comprendre qu'on est en direct, donc voilà. Et nous avons s'abonner massivement na Eco RDC. Nous avons Vinimbuya na Congo Promo, Lisanga Bana Congo, Congo Dialogue, Gossip DRC News. Donc voilà, partout où je suis plus là. Je suis maintenant, lokola mona abotamisika na Katia Eco RDC. On est là avec un nouveau numéro. Voilà, c'est bon. 090 340 34 14 090 340 34 14. Merci aussi Natata Nzambe, merci aussi à toi Verdict, merci vraiment, merci d'être là et présent, merci à Papi Mpouitou et pourquoi pas de dire encore merci à Yves Mosengo, papa na Brittany le Belge, je dis merci à Mama Bijou Ngefa, Fondation Bijou Ngefa, je vous dis merci, je dis merci à mes privés, JKB la Banque Populaire, Soda na Poto, Soda na Kinshasa, pourquoi pas de dire encore merci à Sandra Mouilou de Jésus, hein, Sandra Mouilou de Jésus, merci, là je dis merci à Yafonde Kabeya, 00243 code mondial Yawili Moucheni, maman Makila est là. Je dis merci à Yakakato Mandala, papa Eric Mandala, Abed Mandala, Chico Mandala, bino tout, na pesi bino bambote, Soulé, na pesio bambote belé. Je dis merci à Fiotingoma. Donc voilà, là on peut se mettre debout. Oui, maman Azane maladie, c'est pas grave. Nous on peut se mettre debout parce qu'on est à la fin de ces très belles émissions. Aimons-nous réellement vivants. Merci. Merci. On se retrouve à la prochaine. Merci, merci maman. Nzamba Pambolayo. Merci Fanny. Okay.